Ndia, wapi yana no prince. Cheko. Yana no prince azawa. Nazaki awati. Tana likolo. Mais mama. Ana ifuna bimati. Obima ndenge nini? Papa bino banalo ba kina imo. Sales gazongi. Hein? Est-ce que maman on s'appelle la suite pour faire des aïe d'abord sur maman, est-ce que c'est la première fois que papa a la guine musala aya la tamo? Tamo c'est la première fois, il y a une presse là. Maman, appelle ça. La presse. Non non. Elle est là avec qui ça va te donner mais te donner mais on va pas. Ya ko yo. Inquiété pour mon bain na yazo ngi telo na. On bain na zongi. Ala la guine musala akoya. C'est la première fois. Alors on n'a pas ça. Pourquoi tu n'as non non comme là. On m'a dit que tu as la batterie sur le col installé. On sait pas comment on baigne là. Papa la bino ya quitté. Tika moto comme Ozoga. Siko. Est-ce que zamba le so papa ala la Tika moto bambali bosoko. Gazo c'est là la muka pesa rambo wana ndo baki. Ala linete. Mutala busoba. Makamana na felina zokosa. Mbongo yo nzila mtasala ngoye wana wapi? Soka la nda kute abenga. Mama siko makanisele kike amona nite ilere leki mingi. C'est là que babenga ye. Ça c'est déjà benga yakana yak. Mama ko yana ye. Sala nanu so babenga yaka lokwa mondo woni. Non lamba. Ngana bima. Lamba. La bien papa la benga para na bare na ote. Kwa benga kale muso. Abengi te mama. E pala ba benga te muto uto benga lekite. Et l'équipe de Solo vous doit Nzambe ngai. Kasi siko ofani kaka wana tana mama. Benga na tigo, benga na makambo la bakale monsieur Pierre ba tupa siko. Yo c'est les gars. Tu veux ma cantine? Allez pambanda. Ah maman, c'est pas ça. Ah ouais na ekaka maman. Zo ba bino bana kisisa ngo wana te. Papa banda lo bien yete, d'habitude papa comme à 18h, ce qui est l'équipe 20h. Pas va ino calme zo ba na la lipamba. Bino penze. La dana kuna musala. La do tuna nano. Ya prince. Tozo ba photo to kina ba na télévision. Kika ke papa la biso apungi. Papa la sakine musala kuna azomona na tête. Tozo ba photo to kina ba télévision comme ça papa pas communiquer. Ah kana moi. Azomona mukete amukolo akoso. Papa d'habitude ya ka R. Papa ya ka R nini? Papa ya ka R. Mais c'est pas la première fois. C'est quoi ça sa fille? C'est quoi ça? Ah il va rentrer c'est quoi? Teko. Maman, mais azamona mukete akozonga non? Oyo zo matila mungongo boy nani? Excusez-moi maman, excusez-moi. Excusez-moi moi. Ka boete. Aba fanda ka balame la liya. Papa la bino zo la ni ete so na moni pe ya te. Mo mona mutoko tele wala munoko na ya. Wao yo boy kudia poni. Mwana zodia yo boy. Aso kama papa. Eza esenga komona bino. Alingi wapi? Mange non? Ah, Vanessa. On ne mange pas. On le chien. Mange. Yango bino bana mesana na ba milgueur bana bona poto luzala na ba ukaka. Mesana na ba ji ba milgueur ba o bazo mona ngo ba bloka ba africain bloka ba soso ba c'est pour les poulets. Ça. Eza na mukaka. Dala mesa na bino te. C'est quoi olala nzala? Te mama. Na flat to na restaurant. Mambanda. Bongo sidiki nini? Vanessa trop gonflée. Chérie, un gonflement, oui. Nanda, yo moko lobi. Koko, je vais filmer les photos. Papa, je vais faire. Il y a bukana qui est butu mo bimbage no bo lobela. Bo solo nga ngeta na match simeza. Je vais kanela nga. Butu mo meto ak na réunion wa. Yemba kanela qui est José. C'est une photo non? Bongo to kanela qui est José. Bongo baki na ndenga mabe. Po na ndenga mabe te ba fani baza pekisa bino poani. Bolo balaka. Mama, na éviter. Ezaki na ndenga mabe te toza ko sola na papa. Toyeba par rapport ya koyana yo ndeko yemba la moko brisque boy. Toyeba ba projet nini oyo oyi ba ukaka bino ba photo te. Eloko ye. Tu envoies des sacs. Fais les mémoires. Fais les mémoires. Fais les mémoires. Ça là moi film makasala. En tout cas, Fais les mémoires solo la ki. pour les photos. Nde makamto solo la ki bango lokwa bazaka matoyi milai ata tata la mama bazo solo la bango kaka makutu pona koyoka masolo. Na tata no to kokanela oyo mwana to boti to kanela opona ni. Maman, izali. Bobo ngisabilongi. Mama, izali ki na ndenge ya mabite ndenge mama. Umoni uzuita uumidi na photo. Lelo yutang kuyane yo uyipe na koko. Izali sengone biso ba palene yo. Siko kuyane yo uyima. Polonzier. Ya malunga
to oyo nini yo kani pona biso na baleki ni et surtout ishembo zali makasi ndenge tusangani witala kudia boyi bazonge ni kudia bango mibali isika moko na ndenge yoye papa bazalaki ne meze tanti bango mibali papa nevie na koyena obanda ofunda bana na fundi yo na lubinde na pesi la pori pa yaya papa ya liboso ezaki mpona kolakisa bino Vanessa oko na bino Vanessa ngo kote no mbala nzoto mikea yo santeni ya mibale posa na ngai ezalaki namona tato yezalaki kubelewa nasimawa ya papa ya to ba wa biso wana za ya bango yo mbozo progresser te na Congo ngo ga bolingo landela ba via ba voisin tuzadi mapango oye porta ya ngo tuzala uyiba ki osomba kisi loba na weya ya ye mzozo na poule ke no nenga zozo mvuto ke na ye mais pour Israël na comportement ni na malamu sina yo koto rapport ni na malamu sina yo rapport na yo et mpona namona baleki na nga namona bango kala soki lelo eza ndako na biso me nabinaka na flat nayebi naza na makambo ebele oyo nga moko naye nango oyo eza na motu na nga oyo nazo raisonne epuis oyo tokosolola nsima nasepeli te mpona nini mama ofia oyo moko ndenge oti koloba na monoko noki oyo ndako na bino ezali eza na chambre oyo eza polele moto aza te olobebisaka miko nyonso mbongo na baflati na bino yango eza lelo opesi lobo opesi ti suka sanza yebisanga ofuta combien mbongo wana ya ebele wana yo moko olobi ozopesa 100 na mokolo 100 na moko tuna siko beti na tosalaki calcul fois 30 fois 31 combien mama ekoki kosunga baleki na yo ekoki kosunga mama nyonso wana mama bomitukisa na mio te eza kaka budget na ngai soki tozosala programme okita na afrique toyebaka déjà nakodepense te boyo nakosala boye réservation na ngai nasalango déjà bana na poto avant na ye eza problème te bomitumisa mpona ngo nga toyeba lokola olobi eza na budget lokola ezali na budget na yo biso tomonaki kaka ke mbongo ezobima ebele kasi biso biloko moko okaniseli biso eza te papa eza na budget ezali na budget mama na biso mpe baboti tie biso na kati ya budget s'il vous plaît tikaki mbongo na agence relais bango bakochange ngo na biloko bakopesanga biloko soki ekomi tokende kozango na bino oyeba nini nakopesa bino nini nakosala malamu tozelaka tokende kozwa biloko yango kasi nani yango oloba koyira yango te silisa bokoma okende bana na bino kaka boye pardon la machine de guerre tinelenga telefone nga pa major abaki mboyela na opesi nango te kasi okita biloko biloko ya na nyonso agence eza na agence soki eye moko akozwa ya ye vekanga na ndenge alobaki ke komi na bagence sunde bambanda nga naza koko na yo soki napesi eloko fosi akoboya ata bandolia na ye olanda yo kote oyebisa ye bango te makambo voyage babletaka lisolo te baza baparent baboti biso baza bandeko balelongo ba bandeko na biso propre nakoyebisa bango bango nyonso ndenge na ye boye ati nayebisaki yo deja soki na ye likamno kanga monoko na yo voilà oyebi nga ndenge nakendelaka tolalaka ndako mona mama tikala koyeba teke lobi na ntongo nazokima Mange, bayo. Oh, bien. Mama sapi. Mama na. Mama. Nini yango? Mama sapi. Ya pense nini yo? Nini yango?
Papa de ça c'était tout dire. Papa confie maman. Allô, c'est mec qui? Tika kone tirbois ali problème ni. Ah non, papa Koufi. Papa. Nini? C'est que papa Koufi. Papa. Quoi? Mais tika na kole là. Tika ko tirboye. Tika na maman kole là. Mais on se comprend sur les ndeni tika na kole là ko? Quoi ça va y? Oh Miko. Ah, ils en ont. Non, Kishasa. Ils en ont kasi mtazo binga makele. Allô? Allô? Allô, ya Tirbo. Allô, ya papa Koufi, ya Tirbo. Papa nani? Papa Koufi. Ah, Zabela. Oh! Tirbo malemba kasuki wapi te? Mais il non neni. Asa ki accident la 207 ya Koufi. Ah, t'es potes canon badge. Les bavantines bozo salon. Bavantine ni. Papa nini? Chérie, calme-toi bébé. Allô. Tobenga bino sima, tobenga sima. C'est mec qui? Allô. Ok, tobenga. Tu n'as pas on appelle nini. Chérie, mais c'est calmé nanu te bébé. Papa n'a pas confiance au banana, c'est calmé. Bébé, c'est quoi? C'est que nous expliquons neni aux alikolo, bébé. C'est calmé nanu chérie nangai. C'est calmé nanu ko bébé s'il te plaît. Papa te ko papa te Léa. Mais bani non neni brusquement oui papa te. Mais dingi, je vais rester expliquer il paraît papa à chaque accident bah tout à na bis mon boy. Mais ce que mouton tout c'est bakangi. Ne bit non c'est un côté le premier to wana te. Papa te Léa papa te. Bébé c'est calmé nanu s'il te plaît. Hein dingi. Non. C'est calmé nanu bébé nangai, hein? Mais c'est quoi ta solution de Nindo? Mais j'ai perdu mon père, Léa. Mais ça passe si bien un bébé, ça fait pas nanga. Hein? Il faut tout le solution de ça, Ndeni pour la macambounaise à Kishasa. C'est qu'on a beau te faire un Ndeni, bébé. Bébé, toute solution de c'est ce que je ressens. Hein? On papa n'a pas souffert pour autant. Et puis, aller dans le il a souffert pour que je vienne ici. Il a vendu tout ce qu'il avait. Je ne peux pas le perdre facilement, boy. Non. Mais chérie, il faut se calmer, tout le solution, hein, bébé. Hein, tout le solution, ma boy. Calme-toi d'abord, bébé. Tout le solution, calmement. Ma sangoye, musika qu'on en Afrique. Hein, bébé? Papa ne pouvait pas faire ça, hein? Mais la pauvre, la maman. Qu'est-ce qu'elle va devenir celle-là? Mais bébé, c'est calmé, non, tout le solution. Si vous êtes agité, vous êtes agité, personne n'est ça. Il faut se soucier papa, souci à papa. Il faut se calmer tout le solution, surtout au sandéni. Pour la sango et bapé, c'est biso. Hein, bébé?
S'il te plaît, calme-toi. Hein, chérie? Nabi que ça passe, pas si on les a pu passer nangai. Calme-toi. C'est calmer non, chérie nangai. Tout le cas, je solution, tu ressens un nez pour la matin aux gens qui cherchent ça. Si vous comme agité, vous allez nous vraiment bon. On va aider Pengaïté. S'il te plaît, c'est calmer mon amour. Hein? Calme-toi. Nabi que ça va passer, ça va passer. Hein? Mais c'est calmer non, s'il te plaît. C'est calmer. Allô, t'as mon Simon. Tu as de quoi? Papa Koufi. Papa s'est accident le 207. Papa Koufi. Papa a Fiche parcellaire. Même fiche parcellaire niveau commune. Notre confirmation parcellaire niveau quartier. Ancien, merci beaucoup. Ma chérie, merci beaucoup, papa. Aussi, attestation, confirmation, messe. Voilà. Donc, il y a un moko, les hommes qui ont été défis. Dimanche, à ce qu'on a dit, on a ça, on a ça, salika wana. Donc, nous sommes prêts. Faire donner un document. Ancien, est-ce qu'ils ont sous le temps? Ils ont dépendé de moko. Ceux qui ont moyen, tikali ou tiango pour ce qu'on a mis ça. Tout ça dimanche, on a eu mais appétit. Le seul moyen, ça a été une semaine sinon. D'accord, problème mais c'était non, on a vu qu'avant l'action là, nous sommes pour la surprise, moi on a ça là pour nos parents là. Et on a vu que va aussi bien dans ma case. On a évité, nous avons battu na ça la nuit pour nos anciens, la nuit sur celle pour nous. Nous sommes continuer ça. Mais on a vu que à tous les liens nous va commission na yo, mais ngamoko na raisonner parce que na moi il faut ça honnête si on s'arrête. Et on a vu que ma camarade nous sommes baillés pour nous recevoir banda. Toujours dans le pays ça va un numéro na yo. Posa sur rien ma camarade. Nasa camarade Mazoya Francine Mombo Azoya solution ba benga so kayi yo comme trop de temps il a la ce transport mais camarade na mo Azoya o yamba ka no yamba ngai Rita na mbai na ipo ba hoya pour na baso ba pont mais ngana zo pesa ba mo na pesa mo numéro na yo. Merci. D'accord. OK, merci.
Programme nyonso tu ya ye moko kuna sali yango nyonso tu dépense wa nyonso tu asali sali $3500 $3500 na fondation lisalisi donc corps tozela ti moko auta poto aye nde makambo nyonso to ebandi donc biso nyonso tozela ye aye $3500 donc abisa ye corps ekobima te donc bazela ye moko ti ya koya makambo nyonso nde ebandi sava kende kuvandana Moindo. Ça. On va balobi. Oni quand on a ça kabini ko na miso. Na dengi mwana na miso abirai. Alobi dépense par ça les aïe $3500. $3500. Oyo sabe de dépense nyonso et puis ibembe tuzila ye moko oya kusala nyonso. Menele to senga ka ye pesa biso mba ko la famille imona na te. Biso to senga. Apesa biso. Mais c'est quoi moi bima $3500. Donc tu te fais que na souka ko pnébili. Mais biso to senga ka pasi yani apesa te. Si ko tino na place na bio londe. Ah, biso to zeba papa. Biso to zeba papa, ye moi la zana droit ko za autorité. Biso batata to zana c'est ça. Olobi bien hein. Iloko asadi de boy pambate lokolo ya vanda kana poto ya ngwana komi tata biso to komi bana ta ko yiba bana biso basala eloko te biso ka bi mo kondite et c'est toi voilà.
Et se pose au téléphone, c'est comme un problème. Ça devient un problème, pose au téléphone. Bon état, maman. Oui, vous avez bien. Ouais, il faut veiller hein, sur elle. Il faut vraiment surveiller ta maman. Et puis me tenir au courant après chacune des minutes ce qui elle va bien ou non. Parce que s'il y a une personne où on va s'inquiéter initiale, bon, c'est pas un problème. Maman, ça va bien. Bazo s'occuper de ma camarade, surtout, mais bon, j'ai raté à la place le plus vite possible. Je viens dans 10 jours. Non. Yo veille à ce que au solana ba oncle wana na ba tunyo suke corps ebimate dans 10 jours ngamona komana pour qu'on moi je peux pas laisser corps à papa la ngai bima ba enterrer bon sang que na mona. Bon, je te rappelle plus tard, OK? Faut être fort hein. Je sais que c'est pas facile mais ça. Merci. Appelle ya tirbo mtoto bien siko. Alobi programme jusque-là, tout c'est la cacaillé dans 10 jours à Zokom. Kirbo ngai azana libero na ngai. Ngana zali papa. Mais comment yako benga ngai te? Nalobi. Pourquoi bino bana to boti bokuma konzwa biso ba papa à léger? Pourquoi? Hein? C'est quoi na 10 jours wana ya lobi biso to vanda kaka. To sana makamu musoto ko salate. Hein? La prince. Pour me dire ya ta benga papa ba tata musi baza. Auto benga ngai, apesi déjà message na pesi bango. C'est quoi le cœur na maïel? A le cœur na maïel ya musika prince. Yo za maïel to za zoba prince. Pour ni biso to za ba parents na bino to za lia. Biso za ba tata. Pour ni bino boko pesa biso fallait te boko benga biso te. Est-ce que ça ni numéro ya koba? Azanga ta numéro ya bilali. Azanga ta numéro na ngai. Mais si ko to fanda ka aw. Ouais, biso bana le quoi neti batanga raté toi le côté. Donc soit téléphone directement même. Tozali sous-souté. Tozali sous-souté. Kalunga ne ya lingi. Kalunga. Uza place à ma uza kutia bana. Te bana ya kufa kika tozomona telefone ezokende kaka pana bango. Telefone kaka pana. Biso sa mingi na bango ya mwaza kulembika. Akuya. Yo zali noko. Biso to naibi. Tango ya bengi likamwa matanga babenga bakolo. Bakolo. Ezali kambo ya ma koswala te likamwa nini te. Mais bakolo bazali nécessaire. Mais mukolo kuya ye bino batu buzo malubati. Mais papa leki, o ezali nécessaire ezali information et bisi bino presse bisi bino. Yo zali mwana wana kama kolobate. Te mais quand biso no zoza bana ti. Kalunga. Toza même bana, asa pesi bino information na ye. Au moins makambo zo le ka yo ye bien ngote. Ozo yoka. Makambo zo le ka yo ye bien ngote. Ezala yo, ezala bango ba presse. Bien no sumo zali bana. Oyoki, boko monde na bate, oyo ko merde ba quoi. Te la tulio, o kote makambo ndeti. Toza bana quand so bino bo bandi boni. Expliquer nga. Batu misuko lobani. Po bino ba Batu abi sense ba otina no mo bere bere ne war fa ba benga psa bere ba boko na biko. Singa bon, nga ba pesa mo ba bo. Ta 3500 ba dépasse au salaire ba boko na biko. Bataki yango na fondation. La condition c'est ça. Bien le colo pour mon biso. Tozali pamba, tozana valele te. Na ye mungele mu to sala téléphone. Soki to yeba ka bo inde sala iloko ike. Papa leki boyete. Pamba tele comme ko négaliser famille. Dikolo yeba téléphone. Boyete papa leki. Robert, yo dingo be manteta. Non, papa leki. Ça n'a pas bimi en tête. Na ça mona le quoi. Yo ngobeta biso? Non, beta bino ko ça papa. Nana façon solo là basa papa. C'est un problème, faut te soigner. On calmement. Na douceur. Mais ça maman matanga. Mais doucement ça peut être. Message au prince appelle Sibino. Na ebité est-ce que ça m'a bé? Presse yo. Presse. Papa non kunamité s'il vous plaît. Papa non kunamité. Faut pas créer des choses intimes. Baza pe na famille ko presse papa. Baza ko mona yo. Baza pe na famille tension. Tata moi. Tata moi. Faites attention.
Mutiki uzuni bosando bakisa pasi kula mususu. Bébé. Mutiki bakisa onka pasi lisusu ya kosala te. Chérie. Osutini déjà mbongo nyonso. Mbongo yo sutini wana esa pona osala makambo nyonso matanga. Pourquoi pas kutika ba bimse memba papa bakunda? 10 jours wana c'est belé. Kuvunisa bato belé ba famille mobimba. Base oti 10 jours. Mais aux autres passer à maman 10 jours wana maman bandlelo alelo bien les 10 jours wana. Si yo ko kita kishasa ti ba ko bimisa okunda. Faut que ça pauvre maman na ozandeni. Je veux pas laisser qu'on enterre mon père. Non bébé, ko ça bongo te. Jamais. Tika ba kunde bimba papa. Yo ko ya tasima so basima kundi. Uko ko ta pasi ba kundi bébé. Autant la passe na yo. Moi autant l'intérêt na ngai. Si tu veux pas venir avec moi, c'est pas un problème. Mais moi je peux pas laisser qu'on enterre mon père en mon absence. Tante Via, où tu paries? Tante Via. Où tu vas? Où tu paries? Où tu paries? Il y a un point là. camarade na kaka makasi. Obenga ki? Ayebi na benga ki na tongo pesu to solo. OK, tenez classe na kesine. Amanda. Ah, côté. Na côté. Oui, côté, on a camarade. Bien sûr, le ça va. Merci. C'est tantine. Hein? C'est tantine Amanda. Et puis, au moins la tantine oignon, au total la tantine est bébé. C'est comment? Amanda, camarade n'a rien à monter, mais vamos lá, for na mesa, cara. Ok. C'est capité. Ok. Ma copine! Ma copine! En chair et en os! Maman, lundi matin dans le monde, yo, na ebisi yo. Obana te. Okusi na ngasa wale mwana no yiwa. Obikira mwenye belle fille mobimba. Bakokana te. Makila mutu. Ndio na lekina kende. Vanessa. Vanessa, t'as vu maman? Obikira te makila promesa makasi. Belle fille mobimba. Là tu soki etika na maternelle. Oh. Oh, Amanda, na biso bien, o cousine ngai muchopi. Mwana noko na biso. Ye mtaza awa abatela mwana. Obika nana posana na mona kisasa. Kisasa lengi. Ebilengi. Katela memo wapi ma place na le bébé. Nana posana tambola. O tambola yo mtuko sala ko lengi. Na ekisa
kisasa me na kisasa na nabi na moni bato na ndako mais non na moni ya mbanda na ngai te na bino na nakomi ya boy bato na poto mama ya bato na yo bazanga dudu ngache na ebisi na Sylvain Kinwa batindelo ba gros bisous ya so Jean Lou Simon Louawa abivia ko ça qui ça ba gros bisous matin ya tene ko ay boka ba bijou nakufi balali balali buni Anne-Marie bila ngati ya yo sai de kisasa na frina zala na kutala tana manata misabisa biso tabaya ngai tabaka te bo maboke boni ki Gérard tikenya te lote ya Gérard kaka ninge Anne-Marie akotika biloko bazaki na Gérard ya dona bima mbepali bende mo babi na nga awala kisasa loko zo birene Vimba. Mais non, faut Vimba papa. Vimba papa jaeza. Oh non, on peut faire ça là ya. OK peut me. Les gens là qui bina. Maman va sortir aujourd'hui chérie. Ya changer de. Elo elekeli nga amanda obomwani. Na umeli na poto, osaka la même. Et attirer la même. Maman. Tu changeras pas. Allez. Ya oyo camarade na ngalo. Amangana tamula ito. Ile hola ko mwa. Elie yenga. Ezaki de loko moko te ko ça. Et mon ami gars. Je viens. Maman. Bébé, je vais sauter avec ça. Non, tu veux pas? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu veux pas rester? Yaya tikala la yaya tantine. Mon amour, tu vas rester avec tantine Mouchopi. Yaya, ne te fâche pas. Maman. Je t'aime beaucoup, non? Qu'est-ce que tu quoi? De Yaou? Ne te fais pas ça filmer. Non. Salé. Alingite, oui. Maman. Mouchopi. Maman. Elle est capricieuse, mais lelo nakanisaki bino makasi nalobaki lelo lokola ezali mokolo na poso
lifengana kende komona bande kubangai boni bino ngakutuna kamwe ndenge ne moni yo tuzali ne biso malamu bon frère ngani kamwe kutu ndenge ne moni yo biso tuzali ndenge ni muchopi michopi yebo punaka ye ajana na flat na mwana na tuni kaka po na yiba po biso tumona ye kala banja tu yibiso ya kenda kuna na flat bon frère unati kitoko penza Papa komi mokanda seminanga nasombela yimbwa Delonde oncle nel madame uti pale bino bonga kotala batote ngana concentré na nule muni mona nord moko uti bakotona aina ba maya sika ya Congolais Brazzaville buga mayas fona zalana na dirija ba nule puto ana shamo kwa sika to préparer oke kweba moto tina plaza ngana misiki tina ba nord na yebi na ba Brésil na yebi donc mais à part ça c'est bon on va crêpe c'est bon tata moto alati malamu malamu adi mero 4 ni lati simisi ya malamu pena modelo ngala ningaka mais au besoin ya sikati yuko beti licha sikati c'est bon Loko. Boni ndio lingi ba pongi ndo bandana tika kukana ba pongi lokela noko ndoko moko te atika naye atukabino nyoso molati kitoko ezali komona na kaka biloko ya poto babisu lokola tatate tala Delonde ilamba na malilo ngala zali koluka pona ashime nizo kama mama bilamba lelo zanga mama sika ngana solo na ba brésilien ba jili misiki batina ba machine de guerre kangala ba prétere ya nord ngana solo na bana kutu to ya la zali komona kaka babisu boni ya yo pezo ya soto ki agence o pentana kilo ezali motu ende no mwana babdo wa kalambera bon frère na yibite kulula yango zo mona biso na ntangini ilingo luba nini ke biso tuzali nini na biloko biso wuti na mikinja kutu yonde siko batiki yonde ngwana soki na lobi boye pote ngai pe via apometaki ngai yango nde nazali koloba boye bon frère via zali mwana ndenga zali mwana na ngai azali pe mwana neyo soku via ayaki na iloko ukuzanga kuzwa ngote meme ye banda yaki promesse aza kulubaka nyonso aza kusalaka ne budget ne ye nani komi na makambo kulati sibiso te oyo kumona bui oyo kumona bui tangu mususu izali Fabrice Ncheka na mwasi ne mama jefo mutu batinda dimelo 4 yo za kulula ka uza usepila ka nyango bui izali ambare de sento e mutatinda ambare de sento atinde de payer oh bon yebe lembala de sento oh bon frère kuzala bon via zali mwana ne soka ye lo kuza ndeku ne yoye akana agence yo tanto zwe lo to soki na lobi bona lobi ma sela mwana soka zali na kati ni bumaja ka mwana moto moko soka botama komimba mwana moto nyonso soki na zali ko babona moni sanjima bamba tete bilo nyonso ndingi bola chao ngai noko talo kwa na zali patro ya kokata na boy oh bon frère quand même yoku tulati zidien ozo kolakisa image ya Lady Emisi bayilo kati abe sali wa uzali na famille zali benga Jean David Kiamboti na mwasi ne yiziliti mashi batindele bino azali ndekuni bino of toka bolaka kai bina tali noko ya mwana kai pese ni na bénéficier ya mozuki na yiko bawa ndekunanga ezali pona mwana bandara kanga ngai na chwakate ngai na tika kaka bobino ba changement boy ya zano na kimia biloko ndenge za bomoni via azana na budget alba to ke l'agence to ke biloko so biloko ye muchopo ko ye ba ata nouvelle pas muchopo po biloko ne so ye kitane na flat bisika bazana muchopo opunga te o nyoso so mona ya kala iloko sika izate soki atali kumemela ngai na mona ye na flat pona promesse ta ilete ndenge pera lo binga kaka Judith Masia na mbanya na Jean David Kiamboti bazali bande kuyo o batindele ni azela fia ye na biloko neza na agence yo ko mo pesa bana basi to mibali eza na biloko mibali ye moko prometaki ozo na te ka bien prometaki une petite prometa le gibi to ngana komi kokende oyebisa ye eloko ya prometa ngai na yebi yango te mais esika na zali ko kota banyongo ikota kota beno masilu sosa mambo mambo sosa mambo soki soso ezali bopesi nga na lia nakokende kaka nzala boye ya lososa mambo wana eza makambo kolia te abinde oza eluka makambo
ya so kolie ye ba valise de bimi na ko bimisolo biloko na ko yela yo ebi monoko ba Congo po de so komi mo Congo. OK malamu ya so ke ye na ko bimiselo ya yo aya ya ya ko kuzanga ka kite sudia ta pa biso moko yo ana za ya na ko biso moko vi ya banda ya aluma ke papa luzila kuzila ne ndenga kilometre biso ndenga kilometre ye nanu tukamati te shiko Nasukiawa. Na kilubi ta yaya. Okay. Ya lubi. Mama, prochaine on me mayo. Oh, vive bien na kishasa yo bimate. Oh, yo za ba on le. Tena na bimate place yo kombi ya combattre. Ya na yeta ba libo ke libo. Mama na kishasa mo va to. Makopa. Yaya, na uti ko sepela te pardon. Elengeza na kisasa. Pardon. Yaya, elengi ndenge wana kosaka te. Yaya, nakuteni na koko maneke, nakuteni na Micolette nzela minu. Yaya, ba on peut tozana bona poto kuna meto kuteni na ba kuna, ba on peut ba ko vivre. Même si de ça va quoi. Il va nous venir. Comme dans d'autres films, pour bien on se dit, j'ai déjà prête. Légumes de la salaki, la tombi peut déjà soso. Muchopi na ngai na lobaki soso te na lobai poisson ngai na poto na lie soso mingi na lie ngombe mingi na lie banyama mingi na besoin na lie biloko yo baba makasa nga seli kwa Vanessa ne tena kosa soso na kino te ba papa parce na kosa na ngai pesa loko mode il sait to mona OK na zone Bonjour maman. Ah, bonjour maman. Mocho. Oui. Ça va bébé? Bumba. Il t'a d'abord pour toi yango. Ah, voilà. Tu vois les mamans, hein? Il est bien. Et toi? Ah. Mocho. C'est là tu as quitté. Ça va. Ah. Bonjour ya koleka mo. Non lemba tendeni. Kulamba nyoso musala nyoso banda tongo tipo. Siko ko lamba tango nyoso. Ya lamba kate. Asa pe moi c'est. Nga otika na mwana mavi ya kobima. Nga otika na mwana. Musa musala nyoso. J'espère que makamula tinda ki osali yango. La sali papa.
omoni okomi mopaya o tokomi kotyela o titi po tokomi na moto ya boto neno ovana bato funa kumapika na sipa lolendo exaucé olie il n'est pas mangé ici n'est pas de nourriture omoni makambo nga kuna nazoliesaka mwana na air nyonso mwana nazolia na façon moko mama kondima te lokola mwana poto namona bana poto ya bongo te kolia ntongo nyonso nga naosala mosala me mwana ngai tisi kwa lie te nga mama naozana esengo nga kuna nazoliaka bie me mwana ngai alie te mama bomoni makambo ngo esalaka nga mpasi na motema kasi tindelaka mpe mwana te na otinda ndenge ni biloko ebima te ye yambaka bapaya na ye bapaya baliaka bamelaka basalaka nyonso balingi nga moyen nazwa mwana nga avanda kuna eza te mpo charge eleki tala mwana nge exaucé ndenge azali tala vanessa wana tala mwana nga ndenge azokonda akozwa mpe mwana nga meme na poto te bona vanessa baegali nini non ekeseni na loko te bon nga naza na besoin eloko oyo natindaki osali yango exaucé keyena na ndako ya bebe tika kende kotala dessin anime mama oyebi masolo toza nango nakosolola na biso mwana te akota na ndako entre de la maison va regarder la télévision hein binisa wapi banjaka banzaka nde nazwi te bumba manjaka eza na ntina te soki kutu ezali na ntina mingi ke manjaka wana ezali moto mobini merci eloko nayebisi yo nayoka ngo na moto mosusu te kanga monoko mama ndenge papa lobi tanga monoko kuna ozali komi sipion na ndako wana sikoyo nalingi natuna motono kolaka nyonso oyo alaka tata na yo atindi taloko te aoloba nini ka ye mutu amoni kishasi eza ya ye ndenge azokumisaka ndenge auti poto atambola kishasi mutu moko apesanga $100 nati échange obetelaka calcule mwana kinyenga aliabwe asala bwe mwana moma kolia wapi kando nga naoyoka mama mosala nga naosala micho bitika ngesi nazwi soki te ya komona obele français na français ye na tata na ye na mama na nzela kolobe mwana français owapi mama naomela pema nazosalaka mpo anasala kaka mission accomplie c'est fini exaucé nzela ndenge alaka ngai ndenge mpe alaka na papa na ye estce papa na ye se atwaki te azwi lo te akoki mpe kozwa na kolinga te yoyeba akopesa na sekle nanga naza kuna makambo eseleka kuna nga alanda apesi lono yo jele éclairé monaka nyonso yaka na yango awa oyo bopesi bolia te bosunga mwana ngai tolamba tolia biso nyonso ko mama likambo oyo ya suki garde ça comme ton secret betu kuba yombe tukala diela zala mayele tiye sipion ebi mama nga koteka bino te nga mopele nga makambo wana nzambe mwana mikitoko playi nzambe opesa ya talibala te nzambe na ngai mwana jokufa pamba bolifame mate ya biso na poto naleni kundima biloko ya makambo ya mariko oyo naleni kundimango te ngala kumile kula shinwa navwandaka naliyaka kaka baloso madesu pamba te bizuru ikoka ye nani oyo aza kudomina biso awa ndikona biso akenda kuhumbila kuna na moro ata yokoba yasolo oyo penda mwana oyo biso moko ndikona biso abimisi akenda kuvwandisaka biso tusala bizuru ikoka simbana ngo tubimisa yibembe na moro izalaka koma likambo oyo namona abwaka ata na bafamile ngai namona likambo oyo te likambo oyo ekosala na famile na ngai namona te oyo ekosala mako namona te koma bino bokofonisa bapapa oyo baboti bino bokofa 10 jours esalaka te tozali bapapa tozali na basi tozali na bana di tirbo ye nani akofonisa biso ye nani akende kuna na poto soko yo vanda koloba te na biboya oyebi te kofandisa bato mutu soki afandi na mboka umeli bolingi bato bakangama na batension bolingi bato bapike bakrise mpo bino bosepela bino bozomona place na bino bozomona mawa na biso te ndeko na biso moko bokanga bisi na frigo akomi Thompson ngai nakufa papa leki na bino aza na raison azoloba aza na raison bazotomboka baza na raison boni bo individu ya bobo aya kofandisa bato apwani oyo akufa eza ndeko na bino bozomona teke boza na susi te
soko moni bovanda te bokei mokoli kobima boye soko solo babokalunga oyebi mpasi nini douleur nini eza ya mitema kofandisa bato boye kofandisa bato moto afanda na moke sikoyo mwasi ye wana afandi bongo afanda aka na modeli wana ndenge afandeli kalunga nga mpe naza mwasi lokola mpe ye mpasi ye azomona wana yo ozomona yango me yeba koza mwasi ya libala makambo oteli yo moto koloba nalobi ye boyoka soni eza makambo ya liwa oyo akufi aza ndeko na bino ntango bozotia makelele boye bino batata mikolo na bamama mikolo soki bana quartier basali mobulu boloba nini susi bino bowana susi ozala na susi osoka badior na nzoto dala wana nyonso oza koloba semeki ezali pamba oyo avwangi awa tata na ye lela kufaka ndeko na biso eske bembe wana elalaka na bamora ye kutu tumonisa ye kaka ndiako ale mbala moko kinga ye mbala moko mekoma oyo biso ekumi tulalaka tulamukilaka lelo mokokende na nsima boye muntu mosusu aza na nsima biloko nde wana eza malamu papa moyambi telefone papa moyambi yo moto oza koyamba ye ndeko na yo yebisa yeko dijour apesaki ileki ibele adimine pamba te tobimisa ye bembi tokunda oza koyoka aza moto ya mosala fo asenga nzela kuna na mosala na bango eza te lokola biso bato mwindi bakorde oka mbala moko ntango mosusu bapesaki ye 5 jours leta apréparé 10e jour aye tokundi moto biso bafaible ngai faible na bino nayaki ye kata mwasi na bino biso bafaible tovwandi lubala yabimine mikolo oyoke sia c'est pas ça. Allô, la Tirbo. Oui, allô, Prince. Comment Pesanga na yeti. Tirbo. Ngai papa Koba. Na bien. Oh, yo komona banyango ke basa. Oh. Papa Likiza yo, bonga mazako benga Prince pona yebisi quand même par rapport. Nani yo kofanisa bato pena bana to yawa mitorebe. Kofanisa biso ça normal yo. Biso yo matata. Oh yo kosoko yeba. Te eza ozowumela osasa feti soko zalaki na bien yo sala tu biso tokunda bembe topanzana tokokofanda bate ma zai sonani kala yebisa ye ya bilai toza koluba kon dijour opesi leki mingi me boyokanga mpe nanu te dimine mikolo pamba te tokunda yibembe biso tozunga baprese kasi tokosala so eloko moko te yekesaka bato na nini toyawe mpe totalaka bote ya ndako ubiko ye tukunda yibembe pamba te topanzana bi bato baba bataki bazala bandeko ebele moyendo luba na ye alo Tirbo yango nalobi biso ozala bandako te toana bandako te mpo tozofanda tokofanda banda 10 jours totala kaka ndenge yo ndenge ozobenga bapene nao bandeko nobanga ekoyamba kuna boza na respecte poani Tantini yo yokanga nanu ata parce que bang alo boyebi teke wana aza ya na biso tobotami na ye mosopo moko libumu moko bozoyebi yango te eloko bino bozosala wana koloba yango tika te oyoyebi yango te ok ça va nayoki lelo tudoko nyokama 10 jours yafe mokoni liyebisa ngai yafe mokoni pesa ngai ye akati nde nazoloba nanga maloba pamba sasa kati bino bano boza na respecte kandi boza so respecte ozali awa soki bosekaliba totike bino mokuma bino bokunda bosala ndenge bino bokomona okunda bino moko ale mama na bino kosokola ye fongo na kuta chambre nasengi bino nanu te fongo na chambre eza wa tozoyeba pare tokokende tokobanga moto te papa yo ozali noko biso tozali bapapa pasi oyo biso tozali nango ezali na biso yo ozali na pasi na biso tozali nango te fandani pas d'intervention mais moi ndiko yanga kutika na bututu te lokunda yibembe wapi fongo na chambre monani fongo na chambre ezawa fesa na maboko na biso soko ozala mwana mayele kaka te mitanga kati motema boye seka mwasi tala fongo na chambre yango fongo na chambre ezawa biloko nde babie ezawa mwasi estce boyebi ke bembe eza na morgue ezalaka te baopesa bino fongo na so bakundi ebembe ezalaka bongo te soki moto akasi motema mbala moko fongo na bopesi na famille Robert epa papa bosala nde Robert tala zoboy yo innocent mo wey innocent mo wey moto akola na 20h 29 yo kasi olala na 21 to olala na 16h zobo Robert ebi koza mwana ozo ba liboso na makambo lokwa ezalaka te boye na dossier
Eh, voyez. Maman. Ça va, maman? Ça va bien, maman. Amanda. Moi, on va pas. Vous allez. Oh, ma mère. ofanda na hotel azali papa zane na ndako sundiata yana bana pembeni mama azotala na mila sundiata bana bazama wa bana baye papa oh mama papa ngana azotala kamati tuzobeta kana ngabo yango ekeboni tozoganya ka ngabo 1-0 papa comment ça ina gabo bena to comment ça oui d'abord comment ça nyango te d'abord na yuka kabongo na yuka kabongo kaya kile simao yuka soka tuni kile simao kuma simao d'abord moi si ni uyuka ka nadi simao d'abord mais ou menos mama mubimi bwana touti na biso flat et puis tolekeli epai bamama basima oluwawa wazaka na kabine sima oluwawa totika otala mama bango natikatikama quelque chose yango na bina ya pepa na binoa nakutu nde omoni na belle vie ayaki kuna mpe naza mpe na besoin ya quelque chose fale nasala likolo rhumatisme na makolo makasi fale nakende pa tata moko asalisaka na selembawa te mama ndoroma te nayaki na bachaussette moko ezaka mpo na rhumatisme etreta rhumatisme te na mesani tata mina association baga ezate ngana yuka ka omwana aza ya ngai yo belle vie ubimia okay pa ya tongo to oyoki teke na otolo bana tindaki baorgasi bazate bakendaki priere bazolanda séminaire moko pasteur sali manchalenti ala uti loin nayeli bino une très bonne nouvelle maman papa maman maman il faut mbongo kaka mpona elange bandi betela biso lisolo mokaso nayebisaki bino ke naza na projet na nga soki ese réalisé nde nakoyebisa bino nabombaki nabandaki kozela nazwa lokola nzambe asombi nga epuis makopi na manda ayedenga na kotambola na nazwi mama donc nayaki kaka mpona nasoka ye mafe grâce nazwi lupango ya tala mama nzambe afambole yo uzokomona baleki neyo ndenge bazakuyi libali oyo baza kukamatila kanga bazomemela ngao oyo mkusha oyo alanda ye alanda ngate alanda mama alanda ngate amemela nga mubali wewa mubali wane basalini yakisinela njeri mokali mutu ye moto oyo desensete papa sifri de mol il a dit banoi donc bakoma kaka mitu kiyende mwana ndeye tala mama tukumi sokolo ona pesa yolinia tadanga pesa yolinia Zambena mala pesa yo la modie tie bon tie bon la modie tie bon mama tie bon longonya mama na ngai kolo tala ngai mo tate yo atiki mwana iveye na maboko ni mwana ina miki ndio foto sika fuandi wana nazo senga neo akili neo izinga ye badate koloniale oyo nyonso kuleka na poto kuna mundari ya moniki aza kuyiba te naza kurekipere nde badate koloniale kolo yango nga naza kubetile yo mpenza shete nazobetaka shete bakombination mwana oyo esalaka mundari ya moniki pusike lelo soki tolandi kubanda lipoki ya bakoko ni biso bakenda bakanja nana betaka ye fem longange te azalaka nani
belge bakanje ndenga jawan fimbo abetama nani abeti ye fimbo munderite belge mwana coopération mama coopération ni je kusa récupérer ngai ba dette coloniale uza kuyuka amen et là il a prière oh mino lukashini ndenge tulisambila kwenye Kristo izala kaka disolo tusolo la kana tata mwana ngai tata Jésus ngonya mama tata Yesu sokomi yango mibale nzamba pampe mwana ndeye descend surpris de mort nandako ite sioyo nasomba ngone mbongo ye vekisema ne bilio descend mwana tosolo masolo malunga yango mama lube ne yo mama balse kiboye mama balse kala papa lupango buku ya lupango toke na hotel de vie po bandi na kombo ya papa na yangai na maman amanda mibaki nga tokende déjà hotel de ville na tiango na komba bana nga na tia na komba jansi yeke na vanessa bana na nga nyonso biso tokufi pamba tosepeli ya pamba vila bongo biso osepeli ya pamba na ndenge nini bosepeli na sombi bosepeli ya pamba na ndenge sikoyo ya ndenge ozolobana na nyonso nga na tata na yo nga baleki na yo nyonso place eza te pas déjà te biso tozwi eloko te tokufi pamba nabi nayebi te eza mabe na ndenge nini mabe via mabe te yo ndenge osali no mabe te osali na yo mabe te mpo na yo fia mwana ya mwasi azalaka ya baboti mwana ya mobali azalaka ya famille mosusu mpona nini biso toprofite te via yo te bana mpona nini tata na aza na bomoi ebongo baleki na yo oyo ya mobali kaka misiki ya basi tala bamisusu bazokende priere batelengala baziazili eloko oyoka tata no ndenge aza koexplike bawewa na ba207 esprit de mort sikoyo yo vraimen fie osombi ndako falo tiaka na kombo na ngai na ya tata na yo olandisi ndenge tala ndenge tala tala na mufia vraimen tala ndenge osali yo osepeli ndenge osali osepeli donc mbongo na yo kaka yoni ya yo na bana na yo oye ate eloko opesi biso te tosepela na yo imbécile oyo yo osali mama yo opesa ekose te mpo na nini okopesi toli te mpo na nini yo otie na yo te defile oke na yo te defile botia akombo ya bana yo oyebi te fi eza na tata na mama baleki na yo nyonso mobali ezoya te ya mobali miziki eloko bongo nini bongo te nasepeli na yo oyo osali nsima mbula boni na poto kanganwa loba na mama na yo ntango liso lobaka na yo na mama na yo uyuki kimakenzi ya puti na yo bibisaka yo te fia tokufi pamba biso mpenza tokufi pamba fia kuloba na nga ke paba na sombi lupango yango nde kamati kombo ya bani no mais pourquoi vous avez un problème papa biso tosombaki atotie bakombo na bino ti eza bongo te fia nasombi lupango natie na kombo bana na bino bana na nga baza na poto na ngai moko comment est-ce qu'il y a commis problème ne sont comprendre et là ils ont comme ça comment qu'on cause la problème parce que on lupango pona batia bakombo bana te pona bana te parce que na lupango yo nano est-ce que yo kendaka prière solo kanga monoko na yo zela 2005 yo bibisi kolokola olingo oexpose yo kendaka église ale boleka na lingi bino ntango oza basoba leka nakomprendre ke boza na problème mosusu en dehors ya wana namonaki ke boza na problème mosusu naya tosola mokomosu mokolo bokozala bien nakanisa kosobi lupango nga mama na zepe fia yaka fia nasepelaki mwana sobi lupango fia sundiata belle vie makambo ya na yo asali eza malamu mama libisanga na bien vile